Tout le monde le même bongo. Non, mais le bico, papa. Yo déjà qui n'a déjà qui n'a pas la main pour tout, mon langage, ou tout qui pour le papa. Papa m'a donné déjà qui a toutes les questions. Mes chers internautes, papa. S'il vous plaît. Imbécile. Ngai. Ngai zamba. Si aouda wa. Comment on va dire ça papa ça makasi hein. Ayaki on va tout ça l'émission, alors on le papa petit ça on trouve ma faute. Bima. Oui, bazali. Net. Na yebite mana bazali. Pona yebi ba groupe ngo ndete. Mais ezaka mo okuta nango par hasard. Ozo zapper. Ozo zapper pepe otali we. Ah. Il on dit mais ça ko côté na ba côté. Na posa ville ba ça les até mais ba place ezali o que to beta na ba na ba. Oh, kolela te, papa Mandosi. Mes chers internautes, comprenez qu'à raisonner, leur mot est passé. Comment on va Sénégal? On est dans le projet MPC, on peut pas faire. Mais pas Mandosi. Yo yebite que ndengo zo sa théâtre bon bateau ba yebite. Ba kan so dire mouton nga na lo ba. Na yebite yo ndom to yebisanga papa Mandosi bo nga na yebi lokote. Na sa papa Mandosi na kote la papa Mandosi. Na pesi maswa kulei. Mboti. Mona za yakala. Fali maswa ayebi. Na pesi oyebi. Otuna ngulu Blaise Mabanja. Na pesi mboti. Ouais, merci très chers internautes. Nabi que vous avez la couleur d'origine télévision, chaîne Nabino Kitoko ou format Bino vraiment dengue sengeli. Vous allez vraiment brancher pour continuer votre émission Nabiso. Vous allez décider déjà vous allez vous abonner nous sur couleur d'origine na pesi bino mbote. Pourquoi pas à mon boss Crispin Lengesika wa Piazali na États-Unis. Pourquoi pas na 12 étoiles oiseaux dans Nabiso à partir de la France et puis à Fofana Moulaji le leader de Brazzaville oiseaux dans Nabiso à partir de la France. Na pesi bino mbote bisika nyoso bozali pour continuer à la couleur d'origine et l'émission Nabiso à l'élo numéro à l'élo vraiment et ça très spécial pour nous inviter moko ya kitoko déjà. Nabi ke boza ko retrouver déjà humble serviteur Nabino ngai mokondiri na zawana yeyo chante mon akini Santa d'Alliance en cheval noir chic man pop of love. Il est comment? C'est bon. Temps normal même moral GDG feeling na cadre idéologie. Voici yeyo magnifico, fantastico, esthético, chic man, lelo vraiment na qui na piste comique, na qui comique la bino moko ya invité. Et bien les barotou na wana nani azali moko ya ba artiste vraiment otoyebi na kombo ya Diesel Abuba Motengo Diesel azali moko ba artiste oyo alega benga mingi na ba groupe awa na Kinshasa mais azaki mo temps abande komona na te lelo oyo ndeko na biso et puis na yoki kombo DJ Chanza akoma na papa Mandosi déjà aux ala vraiment branché bo ezapete bo sepela na invité na ngai to komeka mpe ko sepelisa bino. N'a bien invité Nangai, papa Mandosi, Diesel, mbote papa. Papa Mandosi, tu m'as dit déjà. Bonne ça vraiment. Bonne santé papa. Qui vient d'Angola? Qui vient vraiment. Mon nom est la papa. Mon nom est la résidence. Avec la résidence là, résidence Mandosi. C'est vrai que mon bengi. Le papa Mandosi n'a pas eu un y a qu'un bon. Oui, il était pour l'année. Donc, quand on a besoin de bateau, on va aller dans Ganga, on va aller dans Ganga, Bengi, on va aller dans Oyambaye. Il y a des blesses Bazao. On va aller à Londres. Il y a Bengi déjà, c'est comme 20 heures. À ça, on va jeter. Comment de choses à voir pour la piscine à côté de Comment de choses à peine à la fin de niveau Europe. Mais il y a bien Blaise Bazao. Blaise Bazao, donc, on va à Londres, à Zawana, il y a un maître Wilpa. Blaise Bazaba na kati ya Londres na maître Wilpa na kati ya Londres tika yo wana bano yanga ko sa fierté na kati ya Londres papa fierté yeah papa Mandosi soki na komi komema mutu na question moko oyo bato ebele bazobituna papa Mandosi okenda wapi na niveau ya télé na média oza lisusu te ndenge wapi mais tozotala lisusu te ndenge tobande kotala chaque bon papa Mandosi c'est une richesse, je vis ici à Kinshasa, je écoute. Mais aux autres tournées sous la théâtre, tu as des numéros là. On a la chaîne YouTube, il faut le papier. Bon, yo peut s'appuyer sur nos positions. Cela veut dire au diminuer promotion au niveau de la télévision, au combien on a YouTube.
bon mais ba yebeli papa Mandosi ndenge azabuye ndenge dalena bope la patronne a yebeli papa Mandosi toujours na kati ya chaîne moko dalena bope TV na YouTube oyo basala na biso na kati ya couleur d'origine donc voilà na papa Mandosi na kati ya dalena bope TV même si pe na kati ya couleur d'origine papa Mandosi azali na couleur d'origine tout le monde déjà bagage mais bagage ngo eza en Afrique et pays ni eza pays eh bien vous avez sérieux non tozota la déjà couleur d'origine est la maramukili mobimba vous y avez déjà toujours en tout cas vous avez couleur d'origine vous avez d'origine vraiment papa Mandosi eza mwani ya Congo na bandi art na ngana Congo ndenge nazo loba donc Miss Mongo Alinga Congo Kinshasa to Congo Kinshasa parce que naza mona Kinshasa na botami na commune na Kinshasa naza mona commune na Kinshasa na botami na kati ya commune na Kinshasa na mama yemo hôpital général biso za bona mama yemo ozoyo na tawana tango Mobutu naza mutu alelo te tango Mobutu ozoka zali na lieba mbongo lokola bambongo yo lia mbongo ya Shaba oui Shaba tu viens uko on dit Shaba ba nouveau Zaïre de Shaba Mukomboso donc na yebi si to lieba Shaba ils ont vraiment béni donc naza fuya alinga yango mbona ki sikole mo fana buyete bande kwa braza balabi papa Mandosi jamais côté ko boy neti mona nga bobwa nyomi allez papa viens otena yemoko le commissaire ata na kata central alabi mais papa Mandosi viens yako fete na biso Basili donc bango surtout ba dialo ba héritier Begere motema ya Liza alabi papa Mandosi to jamais ko zanga yo na décembre il faut ça na kata ya Brazzaville na yemoko mélodie actrice na biso ya munene ya kata mboko yo Congo asa na kata Pointe Noire la vérité papa Mandosi viens on va fêter ensemble ici à Brazza donc tu vois donc on n'a pas toi mbongo yo yebi na Brazzaville qui okende ko fêter kuna tourner pe moi film mais oui en tant que artiste ba bengi na Brazza na ke fêter elle a profité na tourner na ba na cadre pe kuna na Brazzaville parce que na vendre na Brazzaville papa Mandosi a vendre na Brazzaville famille pe ndambo na Brazzaville so yo na cadre ba na pendant 2 semaines allez na petit bango dade ya bagay donc je mona ke mboka ya Brazzaville je mona mboka ya mama Claudia Sassou mais bande ko na biso mususu wa so ba ke Brazza ba sala vraiment carnaval l'accès public moi spectacle yo ça y spectacle était bagay c'est que population eza élimine au pena yo te faut tout comprendre bien moi c'est 2021 to mascarade on le bien bande ko so ba ke spectacle mais ngala ke spectacle te mais ngala ki rendez-vous on a qui rendez-vous batu pelé tout le coup ya batu on va bengi papa Mandosi et dit papa Mandosi te monter ko été pas stress il y a côté to fêter na yo tellement on le va stress à corona au monde da ba bengi comme oui comme invité na kenga moko na fêter na mboko ya mama Claudia Sassou mama Claudia honorable au yoga donc na komi kuna au monde que très à l'aise mboka simple bata na mboka ya Remi ya Nyonsi bat nyonso lo ba na za poso mona bango on a confirmé soki ba yebi pena papa Mandosi ya Remi ya Nyonsi balobi toujours yé na ka de léopard de Dolizy donc je monde na yé moko le cheval blanc roga missile Moyini Mbote alibaki papa Mandosi na za na posa na yo oselanga film moko ya Moyini Mbote po anze mona mikolo za Moyini Mbote roga oui na baki problème c'est que mon président naza papa Mandosi na kosala la yo tout est possible na marqué ba contre temps na yes toujours sur la tête mais ils ont makambo ils ont na chantier ozo yoka donc bango nyonso to babaki papa yaka comme invité na yaki te comme spectacle ce que spectacle na on a cette image pendant que na déjà ba spectacle na bête ba spectacle même Pointe Noire ba yeba spectacle ça ligne ya munene yo bête spectacle voilà na niveau na Brazzaville ba ça les actes mais ba place les alliés au to beta na ba na ba kolela te papa Mandosi mes chers internautes comprenez que à raisonner leur moko sali est passé yango esali bongo mais na pesi mbote na bande ko na biso na ngamba ya Brazzaville na biki bozali ebele Brazza
Congo Brazza, dans Congo Kinshasa, ils ont donc les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc Toyaka, tout ça comme ça là. Dans la équipe de Brazza, dans le dernier épisode Fofana Moulaji, on a fait symbole de place à Zali. Donc il y a des gens en France. Liwa Sali. Oui, Liwa. Je n'ai raisonné dans les lipas matés. On a les bateaux yanga. On a dit que tout le monde a quatre à Brazzaville. Chico Pouloul. Qu'est-ce que nous pose après? Oui, il y a ça. Mais il y a un petit Brazza pour vous aller Chico Pouloul. Dans le lobby bien. Pour yo tuninga, les Cambouani. Au tuninga spectacle. Et on a yébissi que na raisonné. Tant que on a rebêté un spectacle. Naba salle mais qui pense pas salle minérité et ça na place où que tu vas nous rebêter mais ça populaire oui aux hommes même tu ça na kata ba karaoké tu rebêter na Chico Pouloul question na réponse en paix même Daddy Vitambala le loi kufa mais tu bêter na Miss Mama Kilo na ba pouyi na ba bagaja vous comprenez yo mo na les zones. Donc, voyage au salon militaire, mais au salon militaire déjà. Oui, voyage au salon militaire, mais au salon militaire, la Brazzaville, n'a pas 2019 ou 2015. Vous voyez, mais on a raisonné, on a dit, ici, baza na Kenya, mais on a repris mon Kenya. Ah, personne n'a pas de Brazzaville. On a pris ça déjà mot. Personne n'a pas de déjà. Mais c'est mot, tu peux pas zoner la nanga sur nous, pris ça mon mot. Amédée Saki. Vous voyez bien? Amédée Saki. Ah ouais. Oui, bien. Bon, tu as Mabanga, maman m'aider, tu peux sur un bout de place aux alliés. Bon, Nalina Tuna, ce qu'on Tuna. Dans Brazza, au salaire qui sélection, bien groupe Penza. Bon, on est pas mal dossier, as un artiste a banni déjà de l'éloté. Parce que je me suis dit, quand on a vu pas mal de choses, moi, on a Alinga. Na bandi, ngala bandi a na 1990. Vous voyez? Na bandi a na 1990. Bano yo ngana kutne na jui bango na sele mo bagagi baza bano yo na koloba baza bakoko nanga parce que mwana yanga yena format yene mutasali groupe donc Monique est fondé on va bien un président na président na fondé na bi fondé tela ba koko no bango yo na ba koko na tika bino boyete il faut tourner la bino yo muna tourner na bango na préparatif il y a 2 semaines. Bagage on a au monde. Yo mo c'est pas ça ba ko na présent bano na format donc au tiki groupe mais groupe ya yote ya ba dego ba ya mwana yanga donc on est nani hein mwana ngo ya yo Jorvi ah Jorvi yende azana groupe Jorvi yende mtatili na groupe kula donc asa mwana ngana cadre ali suka le bité o ba ko na yo mo nya na ça va, merci papa Mandossi, tu as évolué vraiment. Dans ces pays où on a parlé, on a parlé, on comprend que les autres sont bien, on a bien véhiculé, mais il y a à part théâtre, à part scène comique, à faire ni ça. Bon, on a tout niveau, on a compris que aux gens on a prêtre na makasi pour autant déjà roga grand prêtre il y a musique autant ba prêtre simple c'est bata ba prêtre makasi to yoka bango to na olinga pe na mona bango mais il ça on a part scène comique na ya Willy etoka ah ya Willy etoka tela mutu a sali usine mais ça na possibilité ça na Nkai. Vous comprenez? À cette usine, ils ont ça maïs, mafuta, huile, la palme. Même Yambila, au Roland, mais la moins pire, vous avez un problème exact. Dans ce monde. Donc, il y a un bateau, même la Kishasa. Donc, vous avez affaire sous tout ça là. On va faire une ligne dans le salle. Et si la commis papa, vous avez fait une ligne dans le salle. La commis est retraitée. Donc, aux Elakaka, va revenir à gauche, droite. Oui, quand on dit que là, moi, il y a papa m'a dossier à Salamingi, à ça, papa m'a photo Shungaye. N'est King de King, 30e royaume Congo. King, moi, là-bas, Coco. Yes, il y a ça la provision, maman, il y a 2 mois. Il y a ça, il y a 2 mois. Il y a Willy Mouchet dans le Bagina Zela. Il y a Willy Mouchet. Quoi d'ambo? Alors, papa m'a dossier, c'est là. Mais il y a ça, il y a une année. Provision. Et il y a Abadachou. Tout. Les patrons bon gosse. Les papas,
Patron beau gosse. Les papas beau gosse. Donc il y a le bagui, papa Mandossi, les papas Mandossi, oh voilà, j'ai ça. Ah, le père occupé à Yebi. Le père occupé à Yebi. Mon je sais pas, papa, il y a respect, tu vois que tu ne savais pas mater. Tu ne savais pas faire dans le salle. À tout moment, le téléphone, allô, non. On se comprend. À Yebi. Donc, Naza batu butu ya batu. Même l'artiste. Ma yebi ke papa Mandossi ça mutu na bango. Mais pas Mandossi kota la yo to mona image ya comédien mo boye na kati mboka na biso. Ko ko yeba image ya comédien kufa? Azana bomo. Azana bomo. Bona ne. Donc ndenge yo misala papa Mandossi bo yebi mutu landa te. Ko landa ndenge. Yo imita papa Mandossi. Olandi, ngana landi mutu te. Olanda mutute. C'est papa Mandossi, le bébé papa Mandossi. Bon, solo ko yeba na famille na papa Mandossi. Na famille na bino papa Mandossi. Moi na liboso ya mibale po ko papa Mandossi poza. Voilà mon Dieu autour. On va comme la Sénégal. On va dans le bossé MPC, on peut Mandossi fin. Mais pas Mandossi. Yo yebite ke ndengo zo sa théâtre bon bateau ba yebite. Ba kan so dire mutonga na lo ba. Na yebi yo ndom to yebi sanga papa Mandossi bo ngana yebi loko te na sa papa Mandossi na otela papa Mandossi po to yebi asembonda a yebi le gilet bracelet sengo motema ya nani yo mto yebi na suki si wala po na lingi makamusu te bima kabima mais papa Mandossi tango tala rapé scène comique na biso na Kishasa a le mona lobio comprendre te faut tira bato moni artiste na écoute. Les artistes, il y a Congo. Vous comprenez? Ça va. Pèse-moi deux personnes montées. Mais dis-moi, c'est belé. On appelle si Mimika Payambote. On appelle si Mimika Paya. On appelle si Mbote. On appelle si Serge Louye Mbote. Serge Louye. Napesi Serge, pasteur patron Mbot. Napesi Barata Mbot. Voilà. Napesi Paraloui Mbot. Voilà. Napesi Maswa Koulei Mbot. On a ça Yakala. Fali Maswa Ayebi. Napesi Oyebi. Otu Nangulu, Blaise Mabanza. Napesi Mbot. Si moi na te o bana yonde muto bana ko kima ngalo yo zakala ba. Kila kimi yonde pour la nation ke na sa mutu abatu. Vous comprenez? Na sa mutu abatu. Donc il y a des artistes qui ont une polémique, il y a des polémiques. Même Jorvi, même Adams, Adams, Christian Choga, on se comprend. Donc papa vit de loin. Oui. Papa m'a violé. Parce que dans la polémique, il y a des gens qui ont été en train de les hommes qui ont été en train de se donc, artiste, nous surtout. Même la douce, la douce. Dinana. Ah, Dinana, oui. Oh, maman. Ouais, merci, mais pas mal aussi. Si tu as un souvenir, il y a malamu, il y a des artistes. Vous avez un souvenir, il y a malamu, vraiment, il y a ma casse. Souvenir, il y a 4 ans. Le souvenir, il y a belé. Il y a belé, là, il d'abord relation à la joie. Relation à la joie, on a un dossier. On a une relation à la Benitoko. Relation à la Bibiche Toko. Moi, je suis à Salaga, à Paris, Maroc, Dubaï. Je sais comprendre. Donc, la relation à Congo. La relation à gloire et la mystérieuse. Je comprends la relation. La relation à Berdine Sengo. Il y a Franck Congo. Je sais comprendre. La relation il y a Marcel Kigoma. Il y a Roger. Donc, la relation est épelée. Pour qu'il y ait la salle, Pépé Mia, Sinda, la carte il Autriche. Donc, on a une relation et ça là est belé. Donc, scène comique et fumons la relation. Et fumons la relation de l'on a zappé, na petit nangaï, le lieu à caméraman, Arafat Makola. Nous avons une relation, Arafat Makola, le lobby, on a bien d'ailleurs un dossier. N'a pas de relation. Nous avons un ingénieur, Kanika ni relation. Oui, nous avons un salle ensemble. Tout le monde s'en a pas voté. Nous avons un salle ensemble, ok, nous collaborons là-bas.
et ça va relation où que théâtre fungolanga. Ouais, na comprendre que scène comique et fungolo ba relation vraiment ndenga pe micro fungolanga ba relation na maman na biso Vénal ou tout quoi, pourquoi pas na ndeko na ngai Sano et fungolanga relation na pasteur Jérémy Mayuku, pourquoi pas Abed Achou ou Azolanda biso donc scène comique et fungolo biso pe na moi makambo ebele. Bon, parlons maintenant des mauvais souvenirs. Hein? Mauvais souvenirs nini oyo ozana yango depuis au bandit théâtre oyo moko mona en tout cas likambo etikanga mauvais souvenir. Mauvais souvenir ya musala oyo oyo sala ngati ona regeta papa dudunga asala pour ça na yé si la te pas là donc départ na inde ça des mauvais souvenirs pour akende atika biso na pleine scène tu vois la film moko ezalaki Congomani Congophonie. On est tous à dictateur Yamas. Je sais comprendre. Je parle na yevi akenda et ça la passe oké na début au jouer nanga. Vous comprenez? Mais le lot oyoké na ba papa Louvre Vangadio. Vous comprenez? Donc c'est là pas si mine. Mais le laisser on a yoka le la mona ba Naomi Ngolela. Vous savez que c'est mon ponini à jouer nanga pépé. Mais pas si on a mon ande yango wana. Mauvais souvenir. Bato ba kenda na jouer na bango mingi te. Ba kenda. Ba mauvais souvenir yango wana OK na mona na musala. Alors papa Mandosi ndenge osaka théâtre na oko. Vision no ezakani. Bon, omoni so na zo lo ba vision ya papa Mandosi ça azalaka Mandosi ya localité. Hein? Donc mon vision eza Nzambe lola shunga apia makoki na ko salisa na pe basanya sali vraiment cinéma OK mudalolete a tourner na libanda go tourner na kata sa nyoso ezali otomona ngona mindele hein basala banver batie bazo tourner na ba vision eza ya go ba vision eza na ko longo na kena tourner na Nigeria na tourner na Nigeria na ba ojuku donc on réaliser ba film oui na kena tourner na ba ojuku donc ina zali mutu ke vision ezali donc ba sala minene to na fungoli ozo mona ke muta koti na sala pour tourner et loko na yini surtout na non ba fond kaka ba changer ba fond voilà parce que matériel à kanda yo mona ke cinéma et ko changer parce que na Congo bactère baza mais musala kaka ezala soki musala eza yo mona marque mais eza pe na ba mususu tango tala théâtre tango tala théâtre eza pe na ba coupe mususu mona pe na ki en tout cas bango il faut batika mais oui bazali c'est vrai oui bazali net na yebi te na bazali po na yebi ba groupe ngo ndete mais ezaka mo okuta nango par hasard ozo zapper ozo zapper otali we ah oyo lo ni ba sala ko ba kote na ba kote baba ba kote kana lo koleka na TV te hein ba tika na koleka na TV ba na ko tourner mais culture ya ba groupe on dirait nge kufa nge comme nka nzondi nkaka j'ai mais ma pede yango wana ozo mona ke biso tana biso tant que toujours répéter ozo mona répéter zo banda 7h Louvre Vangadio a telemi wana j'ai la porte 7h30 donc mon côté vous opé mais bon bima na 16h 12h vous pose 16h ndebo bima ozo mona pema les lorsqu'on va répétition ils ont insulté ba les répétitions ils ont sous trop comment kaka njonzi tournage et putain ma paix il faut jouer on répéter mais aux initiative té on ça la groupe moi nene ko ça va venir travail papa Mandosi hein yo ko aux initiative té que on ça la groupe dans la groupe mais dans la groupe ma paix dans la idée on ça la groupe pardon pour garder possibilité non possibilité ah oui possibilité après c'est là tiens hein exact ya oui il est au cas oyo kayo soko yebise que lingo sala groupe ensuite tiens ne commence à filmer azo yoka na ye vous comprenez même code en boka azo yoka na ye mais ne commence à filmer groupe et on soit tiens si on a bien on soit tiens parce que pour nini il faut que luka na luka na lingilaka pour na boy que non c'est le groupe après comme na suka nango bo sangisa 1000 francs donc nous sommes dans moko donc bana ba ye kaka bazwa mayeli so que ça tournage na bino mo mi sangisela maleo na bino bo lambela mais ngai na zo sala nyoso to etali caméra o etali ko foot na chien vous se comprenez vous me na ke bana bazumi pesi ce qui bon je suis d'accord
Merci, merci papa Mandosi. Oui, bah, le bateau, on a combien à lire la poche, Nanga. À lire la poche, Nabis. Ouais, mes chers internautes, tout ça pour mon papa Mandosi, tous on continue l'émission Nabiso, mais nous tendons déjà vers la fin. Tous aussi ça déjà. Tous aussi ça a mérité, mais déjà pour nous contacter, Bisso, vous avez le numéro affiché, les plus 243 89 63 23 924. Les plus 243 89 63 23 924. On a opposé Ngai Moko. Yeyo chante moi na kini Santa de Nuance, Ange Noir, Cheval Noir, même pas of love. Donc na cadre de l'origine la kaka. Soko lingi tout ça la émission na sujet au lingi soko lingi to yembela yo, soko lingi to boka libanga, na bi bande kubwana kwa sababu bota biso kamite tozo linga toya mais avant que ya il faut tous annoncer na bateau pour soutenir biso donc tous ala déjà en contact toyeba na ba idée par rapport ya makambu pour déjà ngai na makamba musique il faut na tourner ba clip na pasapi na enregistrer moi quelques chansons et puis papa Mandosi faut accompagner sous ba film ndenga lobby et puis ba spectacle les akuna donc tous la kamikanda et si là donc tout c'est là ba appel na bino et salama. Donc papa Mandosi n'a pas pris sa numéro, n'a pas ça, mais déjà pour nous contacter biso numéro à moi les affiché, benga opposanga moko ye chante tout cela, moi mingi. Papa Mandosi tozo ki négocie ça. Bien sûr là. Et to lingaki koyeba d'abord papa Mandosi yo to comprendre que aux artistes, mais aux artistes mais on dit aux stars. Aux artistes, mais aux stars. Pour bastar pena mboka na biso tout le monde a bon bakanga makabaki na kinga kati mais na liste na tout le monde a qu'est-ce qui se passe ana le mais na maintenant tout le monde tu as tout le monde de le bongo ngam na lobi ko papa yo déjà déjà on y a pas la pour tout le monde ngam to yaki pour le bana papa Mandosi déjà tu as toutes les questions mes chers internautes papa s'il vous plaît imbécile pardon yo connaissez vous kinga kati oh et j'ai l'eau même aninga bazonga na moi ba koli. Mon Bible lobby, chaque chose à son temps. Mais ni ma que n'a raté aux élarmes comme benga yo qui est né papa Mandosi hein OK n'a raté pour ba benga rayoté mko ba benga yo OK mon ngane na za papa hein mais ko ngate siku yo opesa ka kanda te ko obi ma pana ma pardon papa c'est aussi cette émission OK zoyo mais ça pour la mona il y a qui va faire l'émission allez venir le papa bêtis ça me ma faute bima na lobini aussi imbécile à laquelle le bana na chaîne na bino papa Mandosi il m'a accepté imbécile mais pourquoi ça mais injure Gilles monsieur mutu les autres ça papa Mandosi bala hein bala on le vit na nazana nasa papa et si déjà tiens ya kobala nasa na tiens na mo susuté na pemi na zo zela nzambe apesa ngaka ka mbongo pona poko la bakoko pona sali vina ba merci papa Mandosi kobala vraiment tant yo moni mais quand même bana bazali mais oui pesa bana mbote baza belé baza plusieurs baza 20 donc 20 donc na pesi mo mbote bisika nyonso te bazali bébé la joie, après si Yombote, après si bébé Olive Mbote, à Paris et na Canada, après si Yombote, au monde, donc pas na basé belé. Tu n'as pas dit tanga ou les manayomo. Mais papa Mandosi, ceux qui ont se rappeler aux arabes en bas. Ngai, ngai zamba. Si ah ouda wa. Comment on va dire ça papa, ça makasi hein. Ça makasi. Au moins, première promotion. Oh, tant que pitch, ils ont réuni pitch. Oui, pitch. Tant que pitch, ils ont réuni sur 4 ça, ils ont zoom. Mais biso, biso de pendant ma camoana, il y a 4 ça battu. Oui. Pitch, ils ont réuni 3 minutes à marquer la désordre. Mais biso, en tout cas, ils sont qui na marangu wabi, ils ont vendu ça battu. Mais tant que ma camoana wabi bandé, on te vendre ça. Eh, pitch, ils ont réuni. Donc première promotion. Makasi ici, c'est ça makasi. C'est makasi. Bon, papa Mandosi na yebi na comprendre que ça mbanda te nous a quand même na basi aka. Hein? Basi au boya na bango déjà. Ouais, tu tikela ba mi. Après l'amour, c'est l'amitié. Après si bon bote, bon je suis bisika ba. Nani. Hein? Nani. Mantianga.
Merci papa Mandosi. Pauline. Yami Sadi. Mandola. Uzaki Mukulu papa. Oui, déjà programme. Déjà programme. Merci papa Mandosi, vraiment to comme na suka, d'éviter ceux qui voient un message non particulier, et puis numéro en contact, na ba dédicace. Il y a vrai et ça va bien. Dengue vraiment c'est une surprise. Moni année 2021, nous to côté depuis la route de Brazil c'est une surprise ya Lukanga. Malgré tout ça, à la prochaine fois ça la dengue na vivre. Moni na vivre tout na pe ba quartier. Ndenge na vivre na lambaka pour na yebo lambo okuta mkosu na bengi bisu na bengi bila bo bonni na lambe fufu na lambe lubu et so ne déjà lubu ya mayebo tolia mayebo na dongo tolia mais lobo kwa maman net tolia ya papa na maman yo moko mtolamba na ngwa mona la toko découvrir donc mukolo musu ezana ya mais ba consommer ba gagi wana ndenge Michel Kowe le 27 mars na ça spécial na libala na ye. Donc, on reçoit maman la comédie. Donc, Michel Kowe Bondove. Et bien, comme on parle de Kitoko. Le 27 mars, Azobal. Azamouano na mingi. Donc, bon consommer toujours bagage, toujours dans la carte à couleur d'origine. Bon s'abonner massivement. Bon s'abonner vraiment. N'abonnez pas pardon. Et ça n'ont pas c'était tweet. Au bonnet na yukaka. Au salut peu commentaire na bagage papa Michel Sali. Au bengi papa Mandosi pour un conseil. En tout cas s'il te plaît, bon benganga. Naza WhatsApp té. WhatsApp naza na moté téléphone ba yibaki. Naza na téléphone kaka ya ngir. Fais ça numéro plus 243. Bon ouais. 85 090 0053 plus 243 85 090. Il y a mon abonné 90. Non 090 0053. On a au bengi rejoindre mon papa Mandosi. Dans un mututi au yamba, ngamo ko yamba ko zuanga to solola ndenge to lingi. Vraiment na pas merci na bino surtout na yo. En tout cas njamba pambola yo. Ndenge ça il a théâtre papa Mandosi, yo na vie de l'un à deux. Hein? Ndenge ça la théâtre, yo na vie de l'un à deux. So question bon ko ni suka monsieur bon point. Kasi te to comme déjà na suka, on a ngena yeba, moi niveau thermomètre. Azaya ya. Oui. Merci mes chers internautes, Mokili déjà total to sepeli papa Mandosi vraiment a sepeli si biso kino suka donc merci na ndenge ko sali mabanga okobamba na yo bo contacter biso vraiment pesa mo mabanga boaka yo na pesa mabanga boaka mabanga ya batina na pesa merci na pesi mbote na ba nyoso balinginga mingi bazola ndanga na couleur d'origine et yemo kani kanima na pesi mbote na yo donc na pesi mbote na Arafat Makola mwana yazo ko filmer o yazo sepelisa bato ko bayeba papa Mandosi mbote na nga na Beni Toko mwana ya botami le 26 joyeux anniversaire na yo a botami le 26 février mbote na nga na Bibi Chitoko mwana wa sala ka Maroc Paris Maroc Dubai mbote na nga na Blaise Bazawa moninga maître Wilpa Mandeki na kati ya Londres. Ozo yoka. Na mbote nanga na Diego nanga. Naza na leki nanga Diego Nick Buba na kati ya Kampala. Mwana wa kangi Kampala yena Beni Buba. Donc ba joueur ba kangi makamba. Na kati ya Luanda na bosanité ba Luandais. Mon cousin propre tonton Lokombe. Yona mwasi na ye blanche. Bolingo wana evanda ekomela. Petite sœur propre grâce. Na bosa ni pété Ize Adama donc bino nyonso bana Luanda na bosa ni té na bosa ni pété mi fleur ndundu mwana Luanda toujours na Luanda bazé belé mi fleur ndundu donc mwana Luanda ya tongo donc na pesi merci na bana Kampala Lucia énergie na pesi mbote na ngana king the king oh le gars papa Mandosi yo faut jouer 3 mois 30e royaume Congo. Donc, Diana Bopé, maman dit maman. On a eu le bagage. Maman, je sais. Taille, il est anglais, les gimmi. Taille, je vais faire comment? Je sais pas, maman a viré.
mon avis, il y a une année. Dernière bopé, maman dit maman, n'a pas su mbote mi. Dans gloire à la mystérieuse, mbote na bosanité. Moi si nzambe, moi si na boki qui m'appelle. Il faut boire Nadine Bouté. Nadine Bouté na kati ya Paris, moi si nzambe. Nadine Bouté na kati ya Paris, moi si nzambe, to waki. Bracelet c'est mon à Paris. Bracelet c'est mon à Paris. To oser pas appel hein, ba tozo benga. Ikongo. Il y a motema Ikongo. Motema Ikongo. Nous on comprend. Donc il na bosanité na pesio lisusu assez mbonda. Assez mbonda wala za mbonda. Aza na Paris. Donc na oser na appel na bino hein, bino oser afficher assez mbonda. Oui. Nous avons des bateaux, nous avons peso, attends, zate ba kusunga yo. Problème te. Et dit que bango peso ba sali kilo oya nga pe na za ba oya nga bazala kawana. Ce que bango ba bakisa ça. Attends Brazzaville, nyomi. Brazzaville kutu na zoya de na lancer message. Azawana nyomi azawana. Na posana na so na bino afana koma. Azana ceinture na yemo bimbo ba kuyamba yo ba suyo o kozala bloqué. Merci. Donc il y a lingo ça la très bien ningo yo tala ko so merci à Arafat Makola qui me signale déjà que non, il nous faut vraiment citer au déjà papa ici vraiment c'était à vous. Yo chante mon akini santa de nuance en jouant cheval non chic même pas of love. Il est comment? C'est bon. Temps normal même on va dire déjà feeling na cadre idéologique à demi la pesi mot na Arafat Makola. Il n'est pas mort donc tout ça comme ça la cadre idéologie boss na Kespeling à des États-Unis Kazali Junior Makolo Taylor Chibaya. Pourquoi pas à tous mes amis qui sont à Luanda donc Trésor Konga on peut simboter na Ambrosio Mafuka bandegonyo so bwana Luanda botala ngai et au peut boza la Braza famille ya mona mobimba na pesibino mbote donc ça n'est fini d'ici là portez-vous bien ciao. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.